bandeko balandi ya émission awa biso esengo na biso ezali lisusu na ebike boza ebele na bandako na bino bozwi tangu ya kolanda biso lelo toza na surprise monene tobongiseli bino toko découvrir ensemble na bino na biso toyeba nini oyo eza kotambwisa ndenge nini mokili ezotambola na makambo ebele mokili ezotambola na banguya ebele. Mais lelo tozali na invité moza tellement spécial to so partager na ye ba réalité oyo ezosalama lelo na se ya moi yango na avant tokota tokuto ya ba invité tolanda nano publicité aussi ma tozonga. Solution Eye Loja Zeferino Ibanda et même bino ba solution pe ba mobilière nyonso ya banda kuna bino na prix ya muke ozui o nyonso ozana ngo bosenga pona osomba TV osomba radio osomba ba appareil nyonso ya ndaku osomba ba kiti osomba ordinateur même ba faire repasser ba gilera to ba congélateur Loja Zeferino Ibanda tozala ba matériel nyonso ya informatique ba ordinateur ba imprimante ya qualité ya bien pe na état ya bien osombi osepeli osapeli susu bongo na agence ya fret bino ba ebozala motungisami ya kotinda ba colis onga na tinda colis ekomate onga na tinda conteneur edinda na mai Loja Zeferino Ibanda eza na solution ya komemela bino na durée ya 1 mois ya pamba otindi colis ndeko na tinda lio biloko ozwi na esengo po sepeli tozali bongo na Suisse pona ba ebandeko bazana besoin ya kotinda biloko na Kisasa tozala Kisasa tozape bongo na Luanda la capitale bongo na bandeko baza na Belgique engaye bato ba France o ezali solution ya bana mboka en tout cas soki otindi ekomi na kimia bandeko bazwi pe basepeli awa biloko eumelaka te otie maramboko ozwi nyonso to kotindaka ekomaka malamu ngai na uti kozwa biloko na ngai oyo 16e fois na ngai nazwaka eloko kongaka te agence na bino yango loja na bino yango oyo otinda kaka na Ibanda Zeferino bongo botu na ngai soki toza wapi adresse eza esika ekobunga te esika moto nyonso atiaka makolo na parent avenue Azaba avenue Elandi mbala moko akomona loja na biso Zeferino Ibanda moto autriche congolaise soki azokita na Sanator akokita bongo na avenue ya Sinatra okomona mamoko loja na biso Zeferino Ibanda alors bobengi à partir ya Suisse bozwi mbamoko direction ya loja Zeferino Ibanda pona kotinda bakoli na bino carte na biso eza plus 41 766 90 84 44 plus 41 76 690 84 44 wana ozwi directement à partir ya Suisse tobengi bino ebele ba travaux na biso tozosala awa ndenge bomoni ba vente nyonso to esalema na ba prix ya bien et puis ba prix na biso tozotia ba transfert ya biloko eza pe na ba moyenne ba prix ya bien ba opesa bino biloko na bino avec assurance confiance na bino nde succès na biso Loja Zeferino Ibanda toujours puissance. Merci beaucoup naebi bo sepeli déjà ndeko na ngai mon cordon Georges Tsimba ici Kozali. Que Dieu te bénisse na oyo nyonso zosala pona biso muninga na ngai ami na nga frère na ngai je t'aime Kaninda donc nzamba pambolo bisika bozali Sele Lukano na Canada Thomas Lukano na Toulouse Pasteur Gracia Vieira na Portugal pe bandeko nyonso balingaka biso invité na ngai ya tongo ya lelo. Bonjour maître. Oui bonjour les grands journalistes. Nazolinga na yeba oza maître spirituel to ozali nganga na bengo nani banana ko se présenter sima au pesa nano. Bon précisément eza ngai maître de là naza mtumwa oza mtumwa motinda mtumwa comme guide motinda mi o batinda naza 50% na ngambo ya Congo Brazzaville na Pointe-Noire na botami na village ya Sibiti na se basera souvent dans le pouvoir ancestral nabiso parce que nazo adoptation
et pas ya maman na biso maman ne muta tikelanga pouvoir initial on a koma ko salela et puis on conduit bande ko na biso na Kinkulu donc naza mwana oui la présentation na se présenter pour se présenter mais ozoki na ngomba mfu batu bayiba ba mo temps ba ntumwa Kinkulu faut tous en facilité ya ko expliquer ngosoki ezolingolo banini obi Kinkulu c'est elingolo banini Kinkulu les tradition na biso wa bengi bokoko OK ntumwa signifie guide ou motindami ou moponami azaki l'un parmi ya bato yo nazaki plus proche à maman parce que maman boti biso mbale kaka to boto mapasa il passe na muta kufa parce que comme on a mboga za suka minzuzi Adelare il passe na kufa na zo adoptation et pas ya maman ndé na koma ko ça bato na grâce ya connaissance spirituelle et traditionnelle aux ya mabota na biso parce que chaque clan ancestral na ba lignée familiale nyonso tono ba pouvoir ancestral aux adoptable aux que non OK luka yango te mais otangeli yango pété mais ba peso connaissance spirituelle c'est ça doza lokola toro baningi lelo poto yebiki lelo toza animé na esprit mibale esprit ya bonzambe pe na esprit odrobaka ya satana siko yo za na bonzambe toza kote bon mutu nyonso ako synonyme nga na ba façon d'être na ye parce que na se croire d'abord nzamba zali parce que 100% na nzambe on a salaka mais na osala yango te za ba connaissance na ye yango ni atikela ba ancêtre na biso na mokili mutu nyonso za na lignée na ye ou sagesse na ye ou connaissance on nzamba takati na ye parce que biso ba oyo toza ba ponami oyo nzambe ya ba ancêtre apesa biso initiative ya kosalisaka bandeko na biso ba oyo baza ba difficulté oyo nyonso etangami na dossier spirituel à recevoir solution dans travers na ngai c'est même chose que vous voyez que so ke na ba yo me bala encore de na bongo ya famille oyo za ba héritage ya famille so on a recevoir nkutu na biso ya libota nkutu donc netika apeka kodia comme sous forme en kodia na recevoir nkutu azola na biso ya libota yango na koma kosalisela bandeko sikoyo ma maître na ba na kosalisa oyo salisaka osalisaka ba malade to opesaka ba chance osalisaka ba biloko nini na ba biloko nini bon na connaissance d'abord ya makasa nyonso ba entité na biso batikela biso comme ba ancêtre parce que mutu nyonso te fois baki likasa oyo esalaka traitement faut bafungolo miso molimo kopesa chance na salaka yango c'est pas ningi na kopesa chance na capacité ya kodébloquer par exemple oza bloqué na makambo quelconque par exemple bimana mwasi bato ona mbala ya bato et ça va blocage pas na yango ne freinage ya chance ya activité ya moto et c'est freinaka ou freinage ya makambo na yo et otambola suta par rapport que mabe oyo sali yango ne ofuta na c'est déjà comme chance et comme à freiner na en travers ba karma oyo zofuta ba karma na ogofuta yango ne et ça freinage ya chance non ba mabe oyo sata mso yibambonga bato moto na se plaindra tamso détourna chaîne ya bato tamso o sala mabe pa ya moto linga mobile na ye automatiquement karma na ego freiner chance na yo tango ogoye pa inanga na osala déblocage na débloquer yo na ba circonstances wana nyonso et c'est parcourir et pa na yo pona ko pesa au développement initial ya ko délibérer yo donc mais to ko bengo pe pasteur non naza pasteur te parce que na se croire na pasteur te ya monde entier mobimba parce que ton pasteur moko te aza saint ton pasteur moko te asala miracle sincère. Là, on va revenir dans ce cas pour tout éclaircir bandeko. Oui. Donc on appelle ça la solution. Il y a tous les dossiers. Il y a des dossiers spirituels. Même si on a un problème financier, même si on a un problème, il y a Moussala, même si on a un problème de documents, même si on a un problème, il y a retour d'affection, séparation d'amour, même si on a un problème, il y a maladie incurable. On a englobé Bambasso. Vous avez un domaine spirituel. Un domaine spirituel, si. Dans tous les domaines où il y a un spirituel, où il y a dérangé, mais quand on a un foyer, où on a un traitement ou solution, on a introduire, puis on a fait au service, comment se délibérer dans les circonstances, comment se délibérer dans la pauvreté. Mais maître, toujours quand on a mingi mokilipe lobakango, kozala na code yeza kindoki. Bon, code ya loko kindoki, oui bien sûr parce que vous avez un calabasse, vous avez une chaînette, et c'est la production, il faut bien Kindoki parce que vous avez un peu mais Kindoki, ça, ils ont ma petit. Non, Kindoki, tu n'as pas sorti Kindoki Belé. Il y a d'autres gens qui ont Kindoki à l'Agabato, il y a d'autres gens qui ont Kindoki à Kambalibota. Nous sommes qui bon Kindoki, oui. Mais il y a des gens qui ont Kindoki à la chaîne. Pour chaîne et se développer. Mais ça, Ndoki, ça signifie que le domaine où sala, où tu as une connaissance, mais tu as une bonne pour évoluer. Connaissance connaissance spirituelle et naturelle. Spiritualité de base est d'abord de soi-même. Même l'église va dire non, zana kondima pour Nzambe asalela yo.
donc oyo azondimela nzambe ye nde moto akozwa solution ntango ezondimela société na yo oyo empresa nango ocréa ntango otyeli yango mayele eza kindoki parce que mayele oyo otyela yango force physique et spirituelle po ozwa solution nango na oyo oza nango besoin toexpliquer kindoki oui nalingi tokende malembe toexpliquer kindoki eza nini toyokaka yango bato nyonso bazalaka so tolobi soki oyoki kindoki bato bakendaka déjà na sens moko négatif mais ntango olobi olobi yango neti mwa mbangu nalingi okende nango oexplike yango malembe kindoki ezali nini kindoki eza mabe te oyo babengaka moto ndoki signifie moto asalaka bato mabe ye nde bato babengaka ndoki nga mpe naza ndoki parce que naza connecté na monde spirituel na transmettre message na monde naturel nadia ndoki parce que nasalaka ba voyage astral nasali déplacement na se connecter ensemble na ba entité ou na ba ancêtre nadia ndoki kindoki eza mabe na oyo azokosala moto mabe ye nde kobenga ye ndoki mais oyo azali ndoki azokopesa ndeko solution aza ndoki moko ya malamu donc bandoki ya malamu mpe baza bandoki moko biloko buna aza ndoki ya malamu bazo introduire solution na bafoyer mpe na solution na basociété ya bato mpe na bavie naturelle ya bato bandeko bazwa solution en travers na nga parce que connaissance oyo ya kopesa solution na dossier oyo oza nango besoin na osala yango naturellement te traitement faut traiter moto spirituellement ne koya naturellement ntango okeke baobenga o ndoki ozopesa bandeko solution te ou traitement te wa ndoki moko ya zoba wana sikoya yango ndeki kindoki mabe kindoki osi ezake oza na société nomo quelconque otie yango connaissance otie bondoki no na kati parce que otie yango mayele na yo ekomi bondoki kati na yo moko mais ndoki oyo azaki aliaka bato ye nde ndoki ya mabe donc bondoki en bref eza mabe te moto ozala ndoki mutu mpe mpo ayebanaka aza ndoki oyeba te mais de soi même ayebi keno naza ndoki ya makambo onga na osala c'est ça bon bapouvoir ancestral na biso soki okoki kodéfinir yango ndenge nini parce que ye olobi oza motu ya point noir na village sibiti toyokaka mpe kuna kisi ya osakana te kisi te elobaki kuna nde solution kosakana te parce que kisi d'autres gens bakanisa eza aspirine donc kisi par rapport ya bapouvoir par rapport ya bapouvoir oui pouvoir ya bamystique oui parce que toi parmi bapays en Afrique lokola Brazzaville toza na bamarché oyo esalaka vente ya bamédicament oyo ezaki moto azwi longo solution na éclairé mais so na Congo Kinshasa so na bikena luka isika na osomela fiske domination ya pamba ya kodomine fiske artiste abisala mbongo na poche na ye na kokemba mpo na recevoir yango yanzomonake na Congo mosala oyo ya ngai oyo nasalaka oyo nazwela connaissance ebele bakomisa yango kope parce que na 8 ans d'expérience na média na télévision ngai déjà na 8 ans oyo ngai naza nango na kovoyage na ngai na badéplacement na ngai bapratikant babima ebele même si na Angola bapratikant baza ebele mais sikoyo na vie na monde entier tokena même na bachinois basali na elamba d'abord basali verset ça original pe ya pirate ezali mais moto alati verset original na ya pirate so botambola na ye bato moko eza nango façon moko moto asombi aoye baqualité ya elamba oyo asombi na mbongo oyo adepense mais eza nango lolenge moko ebai batreve ke original na pirate ezali oyo akoyake non je suis maître spirituel ou naza magicien magie oyo osalela oke kopratike yango otangeli yango bapesi oyo baconnaissance vous serez limité kopesa ndeko solution mais oyo azwi successeur ya pouvoir ancestral bapesi ya adoptation initiale ana capacité ya kointroduire yo ya kopesa baconnaissance spirituelle oyo eza ya tradition quand nous sommes des bantous faut toujours na pouvoir naturel na biso pe na pouvoir ancestral na biso mais koso comme ko se base na secte comme ya magie ou ok tam na vaudou ou na Ghana dangereux ou ok na incankar vous allez voir que vous allez recevoir mais avec des conditions donc il y a une différence entre magie et la tradition o bengi bokoko na biso donc yozo sale la mingi bokoko tradition na biso ok tant vous allez recevoir ba pouvoir na bangona ya mboka mpaya vous tala ke ozozuwa ba personne à droite mais à gauche ba boto vous savez ba personne makama avec délai ba personne délai mo ya 5 ans ozo vivre pour ozo régner au sala ba pagaille en tout le temps il y a besoin aux on a bossé là mais oui que on a succès moko ya 5 ans tout le monde même ici na théâtre ezali
Même si la musique, ils allaient ba succès, il y a courte joie. Signifie courte joie. Au juste succès, il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a pas un succès, il y a monde à théâtre, il y a musique. C'est belé. Ah bon? Parce que télévision et radio, mystère caché. Tant qu'on dévoile les clients dans la tête. Ok. Donc, théâtre belé, déjà, on a servi. Même si on va musicien. Dans tous les domaines, où ils ont mon kill nabiso. Il se fait au montant payer ma souffle de vie, on va payer tous les problèmes aux anangos, eux dérangés, on a la capacité à payer ces solutions. Maître, ce qu'on peut ces solutions, retour les alanines. Bon, d'abord, d'abord, nos clients n'ont pas de moussala, on insiste à rater. Côté, il y a préfinancement, on aura 10%. Somme toi, ça, c'est par exemple multiplication. Multiplication, il y a un bongo. Au salaire, multiplication. Oui, on a ça là, gango. Dans son besoin, aux attentes, son code de bongo. Son code d'un million est produit sous $5 000. Et la première production, on a droit il y a 10%. On recevoir. Moto, au salaire que Mbongo s'est multiplié. Oui. Moto, ça a Mbongo ya muke. Yo multiplié en commission ya belé. Oui, on a facilité. Et ça qui bonganga te, ça qui bonganga ya mabete. Pour vous éclaircir très bien, Batouba Sinomeka, comment yanganga mabe. Comme nganga eza mabete eza nganga o muto apesa de solution yene babenga nganga nganga signifie mosali. OK. O sali ça parce que to zapena banganga nzambe c'est que benga nganga nzambe mutu mabe po ya zanga nzambe c'est que on a kota bonzambe to biki nzamba za mutu malamu. Il y a des pasteurs oyo benga bango baza bato malamu mais baza basé na ba secte mo quelconque parce que la popularité il y a l'église d'abord ou basa ba plein. Il y a des pasteurs openga na tenira pe onga na simbaka mais yo benga nganga nzambe. Parce que déjà, il faut pas tomber en petit dieu parce que nous avons introduit des solutions. Déjà, il y a des gens qui ont introduit un verbe. Tu sais, nous avons petit dieu. Pour la capacité à faire la nuance, et de déranger la famille. Mais la différence, il y a Kodia na portefeuille magique. Différence dans les années. Bon, portefeuille magique, il y a portefeuille où c'est la production, parmi les magiciens, il servent. Mais souvent, il y a toujours des conditions et des inconvénients. Tant que vous recevez tant que vous avez la prospérité initiale et servir au financement, vous avez mes familles et souffrir. Vous avez un principe. Condition, on a un principe. Parce que principe, c'est la conductivité. Il faut ça l'annonce avant l'émission. Là, il y a un principe. Mais condition, c'est que ça, là, il y a une condition. La condition que vous recevoir, famille ne peut pas. Nous sommes servis à nos familles, nous avons un portefeuille magique. Nous servis à nos neveux. Neveux, nous avons ça dans le mais tant que nous avons $1000 dans la poche, nous avons un coin, nous avons un hôtel, nous avons un bar, ambiance. Bon, ici. Parce que c'est bon, parce que c'est bon, c'est magie. Au tableau, il y a des conditions, il y a des Mongols. Mais au tableau, il y a des magiciens, c'est la portefeuille magique, parce que comme magicien. Mais si on a un rhumatisme, on aura toujours l'ancestral. Si on a un sucre, on aura toujours l'ancestral. Si on a un diabète, on aura toujours l'ancestral. C'est que c'est pour pouvoir veiller au misou pour nous recevoir. Donc, c'est un moment il y a une minute. On a côté il y a portefeuille magique dans les conditions. Je connais encore des pouvoirs naturels. Il y a biso moko, il y a tribu na biso, biso moko na mabota na biso, et biso moko na kati ya ba clan ancestral na biso. Na descendance na biso to na ba pouvoir o esala service ya production na Kodia. Donc Kodia et aux na posa recevoir ngo et go sengo condition te aux appels à sacrifice te o ba repesa na ancêtre ba repesa ba principe. Bien sûr na zo esika wana. Ba repesa ba principe initial oyo bono saila. Ce qui est code il y a bateau, c'est qu'on construit le principe dans le côté. Le principe dans le côté, code il y a kabile ou il y a molimo. Bitabe. Mais c'est le quoi molimo parce que non on sait là on on allait tourner que code il y a bitabe makazo, tinyumba, mpv, nsamba. Maître sunga biso to. Code déjà comme carburant. Oui. Tant que nous pouvoir ancestral. Il faut tous en avoir connaissance parce que moni batu mingi bazaka na besoin ba poussa na pembe na bino mais babanga ka bamona neti kibondo ki ezalaka mais yozo boya ngolo bi ngeza kibondo kité. Alors il faut expliquer biso vraiment na profondeur pour tous en la facilité à comprendre pour te bi code il y a yo bi code il y a ka mingi bitabe code ça mututé Kolia
quand des hommes molimo les hommes PV non et c'est le moment tant on fait la séance c'est là tant que le client va contenter on va recevoir on a PC et golia mais quand il y a kabadouté dans la famille le bas que besoin conduire on malamuté bota musango malamuté ne pas dans la famille ba kokufa là bon nazo invitation il y a artiste sont munene mais c'est je t'aime Kaninda Nangola nazo invitation donc ba chaîne yo Angola va se préparer là que Luanda parce que non ça la musala malamu il pas ah ça musala malamu je t'aime Kaninda oui toujours combattu jamais abattu mon toi ça musala malamu faut je t'aime Kaninda nazo pesa bambote sikazali ah je t'aime avec ici maître oui mon toi ça musala malamu parce que azar recycler dans ancêtre on dit combien des attaques il y a recevoir ceux qui nzambe ba ko côté est-ce que lelo yo monaye oui bani oh bon on voit que moto on a le bel moto avec sa invitation oui effectivement OK kokenanga Luanda ça qui ko pesa ba négociation ça fierté na biso ya Afrique ça fierté ya Congo batala ki mwana muke na ngate mais batala on a ça kati na ngai Jésus-Christ abana ba miracle à âge à 12 ans ça déjà ba miracle si on a reçu pouvoir à âge à 10 ans, 35 ans, 25 ans d'espérance de service. On a pas sa solution. Maître, oui. Maladie locale l'ambasse. Et il y a Kaponani. Il y a d'autres gens aussi. Oza n'ambasse, oza n'ambasse. Les médicaments musu batu ba mela et ça ba munene et créer bango ba mai na kati. OK. Et ya pasuka. Mais mbasu ezali. Vraiment ezali coûte des cherté baba très bien ada choses donc qui sans piquer connaît l'affaire donc yo ozo ke loko bato so ba bois que nos maladies que recevoir yo mba chose pota ya bomui va servir au potent symptômes ya jin moko to guidaka jin comme sorcier moko to guidaka so na guider sorcier wana oui sorcier moko oyo bino bogida oyo ngai na guidaka pour être clair yo au sololina sorcier wana que non asali mais je t'aime Kaninda mabe qui neta kiné OK soki asali mabe te akozwa yango te ah olobaki mbasu oui qui sans piquer qu'on est l'affaire OK wa sali mutu mabe yemto a recevoir mabe mais dès que ye asalaka mabe soki asalaka ba bisintu en tout le temps soki na boîte a recevoir yango te bolamu egangaka na mokili tant que soit qui n'a pas l'orphelin, à son sans-abri, comme dans le poteau. Tant qu'on voit qu'il y a une maladie et qu'on recevoir réalité parce que bola mon aïe ils ont gagné na mon qui n'a pas essayé. Mais tant qu'on y a recevoir il y a bateau, ça la babisine sauté. Il y a très bien tant on va taquiner automatiquement au recevoir ngo. Tant y a recevoir ngo avant elle on a pas la capacité y a rolongolo ngo. Autant on la par-ci par-là, ou la solution en masse ou en zanango. Même Nzoko, mutu jamais que Babo a Nzoko 100% à ça mutu mabe, c'est archi faux. De ingolo bake, ba maladie nyonso o ezwaka bato. C'est que mutu ayebi ayebi au source et si comme maladie outil. Nous sommes tout nié très bien. On sait qu'il aura pas douté, on sait qu'il boit été. On va à télo té. Mais comment yo suis maladie, tu sais bien nanda quoi. Même sur un PC, ils ont n'importe qui. Il y a pas tout le monde qui a banda botama, na bila asthme, na bila lukikate, na bila diabète, na bila pésécrété, na on peut pas se recevoir été. Parce que quand on a lignée, nous nzambe a conduire à tam le lenge wana. So yo na makili na mokilo o sala batu mabe, so ba sali mabe gozoyo. Donc pour vous éclaircir très bien, il y a pas lumière ya kotambola parce que nga na pesa ka pe conseil. Pour ceux qui n'ont pas de conseil, et que me rappelle qu'on conduire bango. Mais côté bango. Oui, protection et en autres ali. Mais si vous malade on est aux endengeni. Ninga azosala na ema be mais kanganzoto. Mais takination ya kanganzoto na spiritualité ezaka na ancestral, ezaka ba makasa. Eza solution makasa na sala yango ezaka na kanganzoto. Yango mona à l'époque muto ana samba gorine na nzoto na ye. Abunda ça veut dire coup de tête au quoi ikuna parce que c'est ça comme coup on a besoin parce que faut y ba comment on sait leur moto pour na éco dakati na ye molimo wana ils ont dit il faut que tu regardes dans autre moto ça esprit OK et ça esprit il faut que tu regardes dans autre moto pour essayer la yé
Non, c'est normal, moutounio sur la protection na ye. Parce que mokili komi mutu a komi ko influencer yo na art na yo, na domaine na yo, ye pa a koma lokola yo. Tant on a koma lokola yo, faut attaquer yo pour y avoir poste, ou avoir espace. Très bien. Mais ce que attaquer yo, comment recevoir espace? C'est ça. Non, pour éclaircir bandeko très bien, na mokili salaka toujours bolam. OK. Quel soit le cas, on a une solution. Quel soit le cas, on a la capacité à rebattre la yo. Mais zala pe na babola mona yo oyo salaka pour que eganga na mokili na biso ese. C'est ça. OK, maître ezana eloko moko bandeko balandi ezo toucher nga mingi maître azolo bango mingi. Zala malamu, tambola malamu na mokili. OK, ezana On a okuta na makambi ya malamu. OK. Ok, ezana batu ebele ba mibenga makape ba maître ancestral mais balobaka makambo oyo te. Siko motivation na yo par rapport ya koloba na batu boyi ozozwa wapi? Parce que toyebi batu ebele lelo bakoma ba commerçant na musala. Bien sûr, ce sont des pratiquants. Dans le travail d'abord, bazar pratiquants et en plus, même diapason. Il y a d'autres gens qui va payer ce traitement et pas mettre dedans parce que na point sinon vraiment na hôpital ya munene o ba benga di bundu ya malongo. Donc église à Isengo, Diamalongo. Donc ils ont le église église à Molimo, oui. OK. On appelle ça la conductivité. Oui. OK. On appelle ça la conductivité. Pouvoir on a recevoir la capacité à introduire un pas moto, la capacité à couronner moto ça peut solution. Tant on a conseillé bandeko parce que on d'abord on a souci à bandeko ba olanda ngai. Bien. Souci na bino difficulté na yo difficulté na ngai. Et c'est on peut c'est on na soki ozu ngai na zwi. Tant que ça, il faut d'abord l'éclaircissement orienté, mais quand on recevoir condition dans les aboyés, l'éclaircissement dans les aboyés. Parce que mingi bateau va recevoir même partout dans Angola, on a des bébés dans la basse de Angola. Mais on peut ça de solution. OK. Na ba de base dans ou bit dans les on peut ça de solution. Peut qu'on conseiller, yo ça mon que oyelinga que o sala message jeté mabe kaninda. Il a jeté mon. Non, un partenaire sommes déjà à miser préfinancement na ye. A ben so di banda mboka Angola. Visa na Angola il rend difficilement. Mais à quel pas soumettre le visa au sein déplacement au kit banda. Parce que baka il y a toujours na recirculage. Bon ceux qui na kati na ni mouvement na batu ba promener na kati. Bon ceux qui moi ne moko aza na promener tam suso yamba ko abota te. Bon, ceux qui nous ont grâce à il y a la publicité dans l'entravers à partir d'Angola. Il faut accepter, il faut nous assumer Angola. Maître, bato mingi nase ya moi nzambe ne balobaka pe ba sala nzambe mingi bateyaka balobaka ke kozwa ya mutu eutaka epai ya nzambe. Kozwa ya mutu eutaka epai ya nzambe. Oui, effectivement. Mais ndenge nini ntango ozoloba ke bopesaka est-ce que kopesa wana o bopesaka euti epa nzambe to yo o facilité mutu avant nzamba pese yo po kopesa na ye moko nzambe apesi bato ba connaissance spirituelle parce que biso nyonso faut que ba maître spirituel biso nyonso faut que ba guide spirituel to pesa la solution nzambe akabola obiki na date na neki ngani yo za ministre na neki ngani yo recevoir richesse dans travers mutu mutu zo kana sima mutu il y a d'autres gens prière n'est pas nzambe ko maraté. Oh oui. Le sang monnaie comme mais en travers dans ngana ko sengela ye azui solution. Ah bon? Tant on a dit que na pesa bandeko portefeuille du bonheur au dobingi kutu na pesa rankodia et pas bandeko. Quand on a pesa o yango te nga za code o pesa o te mais na ko conduire yo na conductivité ka ta famille na bino na descendance ancestrale na yo. On a senga d'abord liboso da clan ancestral ya mutu. Parce que na kata clan na yo o dobingi luvila na kata luvila na yo to na ba pouvoir nyonso na ka luvila na yo koko na bino azaki na richesse boye koko na bino azaki na pouvoir boye net na ko couronner yo yango na servir yo yango. Au sengeli ye po yazo oui parce que nga za contact na sala ka d'abord o bengi la nécromancie. Ah maître o bangi sangate. Non ça mais la nécromancie ezali science oyo et nécromancie eza ya ko se la nécromancie pour éclaircir bandeko la nécromancie eza aucun tombe ya papa na bino okuko na bino akufa
okomi kosengela epai na bango ntango babiki no révéler le mort kasi okela musaba oyo bazali okufa mpona basalela yo non moto nyonso akufa koma entité akomi entité na asala yo protection nyonso osenga aoservir yo so nokono azalaki na bomengo nokono akenda bamikili ya poto ozwa visa te kesala la nécromancie na tombi na ye ils ont réservé na moto akufa mala moko so akufi sili non na mokili mso bato akufaka mais na monde spirituel moto akufaka te donc okomi serviteur okomi servir bato richesse ozalaki nango pouvoir oyo ozalaki nango donc eza vrai nde balobaka ke ndenge soki ndoki abomi yo moto wana aki kosalela moto ezaka vrai oui effectivement parce que moto akufaka te quand les morts ne sont pas morts on a capacité à la nécromancie au sein de l'ancêtre na yo nzoto etikali molimo ne ekei parce que na monde spirituel économique au travailler alors leke molimo na bino etika ko trengala on la non ya parti ya kufi mvi amna na nezu esikate on la muta balaki na sima douche boaki so amoni ya papi quand amoni ya papi na azo esikate na préparer les esikate faut peut-être préparer esikano oyo okende eza conductivité ya monde naturel parce que li fait les athées les athées oyo ça dans mokili on lola na yo on peut li faire na yo ah bon oui parce que li fait le ezala kambesi le temps d'auto ya grand-père akufeki na zika na moto oui maître fallait na sala na inviter mususu ata pasteur mon quoi non pas le problème na ça na salle 8 ans na Congo na kosala na média na luka conférence de presse ya pasteur bakoka parce que na ba connaissance trop na mutu na 3600 fois maître ça veut dire 3600 fois maître na dépassé tout le maître spirituel ba niveau spirituel na dépassé déjà donc on a ba connaissance mususu Bandeko Balandi, en tout cas, deuxième version, il y a émission Oyo Gozala. Parce que, ils ont makambu ya makasi. Donc, ils ont makambu ya makasi, il faut que l'on yango. Parce que, maître Alobi, ils ont un pasteur rebellé. Oyo to yo kakape to mona kaki ba pasteur, mais na réalité, ba yaka na bango, ko sa recours et pas na bango. Maître, lelo bato bazana ba situation ya pasi bato bazo lela ko bota ezalité mbongo ya malonga te bazo souffrir na ba famille soki okoki ko loba na mutu sikoyo boyi likambo boye ko melaye tu peux aussi le faire oui à service likambo oyo azana bosenga abanga te abenga na plus de 243 89 880 23 39 plus 243 89 880 23 39 et à plus 242 056 26 39 11 ça ben numéro na on a ça là voilà lelo nous avons innovation donc c'est comme une nouvelle formule on a servi bandeko on a servi bandeko market du bonheur ils ont emballage sombi na boutique ou sombi yango n'importe quelle place na salle séance na salle qui signe sur bankolo na sengeli yo et comme ça la production nyonso go senga go saela yo sauf rien mais de sur la bateau oui purification dans ça la kango ba fille ana pour sa chance ya mibali ana pour sa chance babota manango te non chance babota manango mais chance comme ka étouffer le lingo zokolela parce qu'il a des parmi ba o ba ça la secte ya magie la capacité que non dès qu'à se coucher na yo à ça la chance na yo aux comme plus pauvre y à développer ça la marana basi pe mibali no yo tant au se coucher aux moisi au se coucher na yé yo aux na ba sexe kati nzoto na yo yo ça la ya ba jean na yo au seme yango pa mwana batu mba nyonso ya olala ye on monga au komi na ba difficulté ya préfinancement ou ya financement na pas bon exemple market bonheur quand tout se passe en market on a aidé bandeko Montréal vraiment ça là attentif parce que c'est le moment le plus crédible hein au ça moment oyo en cela bon Tolanda parce que au moni parce que nous sommes ensemble avec vous on peut faire la contre-vérification on va vérifier c'est une market en tout neuf ils ont partout je vous aide alors parce que ils ont moment oyo bandeko ba otala biso on va parler ça non très bien pas de problème batoma baza trop na Angola oh vraiment surtout Angola Angola ndeza pa bandeko baza solution militaire ils a vide yango ils a vide oh ils a nango kinsanga na ngala kisuka
ya nyama. Mais na capacité pe au sala nga séance nyonso kisuka oyo pamba. Na comme na moment na Montréal faut vraiment très bien parce que ils ont moment oyo bandeko on a besoin ba recevoir yango. Yango oyo eza nkutu ya pamba. Sato Thomas buka mona buka. Eza sac ya pamba. Eza sac ya pamba. Ils ont moment na nga au sala séance. Nazui oyo eza babisanga na ngai na koti na kati na nkutu na ngai yango na koti na kati kinsanga tala très bien. OK na koti na kati. Toko sambela ensemble si c'est possible. Nangai. Oui oui. Yo sambela na yo nga Nzambe ntuma Nzambe Zulu ye nompana mamonso ngisa denko eno bakila mawu. Quand si unu kia kimuntu eno ngina bankulu ka no fuisant soniko mpana luzibu ya longo yangi tiroma ko eno bankulu bame ngonde de antotila ngina kan simbola kinza nginga tukila. Luizeno no mpana mpevan longo yangi tiroma ko eno bankulu bame kan fuisant soniko zibulati ya ezibulan longo. Mkati konkodia ya dikande to yangi ngitiroma ko eno bankulu bame. Ntumwa ya longo ngeumpana ngamamonso no kwa eno ngabakila mawu ngelizola vo nompana ni fiski richesse ya longo. Donc nga nazala likamba olobate bon ba condition nini oyo mutu akozala nango vis-à-vis ya makambo bon condition exacte na vis-à-vis makambo parce que na sali awa ezaka na sali ba incartation pe so conductivité comment on recevoir yango ça suffit eza na condition te kisi oza kisi te mais kisi nyonso akozwa na yango mais kisi ya solution c'est que kisi malamu so mele aspirer plus de traitement. C'est aspirer non ba parce que tant la makambo ya ba condition eloko comment ezo boma bato ezali condition ba pesio simanango ekomi opesa papa na bango opesa mama na bango prospérité ancestrale za na condition te on a ça eza kinkulu na ça la ba ancêtre na ça la ba entité tant yo kosenga yango ozana condition te so sengelo ba perdre no après condition te. Oui, ils ont fierté na biso ba yindo ke na tradition na biso nous votre droit de faire tout ce que vous voulez. Sauf rien. Pour nous ça on a grâce à mon ancêtre na bela ba oya ngai. Mboka ezali batu baza mingi o baza na besoin ya ba solution. Mais bazo ba ndenge ba kosalela yango te. Na lingi ozala penda large oyebisa batu ndenge nini soki bakoki kozwela yo soki bakoki komono ndenge nini. Il y a souvent des gens, tout le monde sous question, propagande, il y a un parallèle. Angola pays basé na propagande. Ok. Congo pays basé na élection, ou bien élection électorale. On a Congo plus ou moins, on a 500 candidats au Congo à retenir. Mais basé plus de 5000 partis politiques, à 6000. So balingi ba mona yo. Oui, so balingi ba mona ngai pour na ozoba voix spirituelle. Na parti politique na yo partout aux alliés. P ya gozoba voix spirituelle parti politique nous est parmi les et ba parti où ça tenir na ba élection électorale où ça ma awa. Plus ou moins ba retenir 500 candidats. Tout ça plus ou moins plus de 5000 partis politiques. Élection nationale et provinciale. Partout où ça pour retenir poste comme gouverneur, ministre, sont contentés de mettre de là, partout même en Angola, élection et ça dans ma calamité. Sont contentés de mettre de là. Plus de 143, 89, 880, 23, 39. Plus de 143, 89, 880, 23, 39. Awa ezali conditions ezate. Mukin kulto tuka, mukin kulto fiti vutuka. Vote lomba kwa bankulu bako, ba fiti kusale mama monso wona monsato. Mono ngena ntumeno. Mungena muntu aleno ina onso no vuma onso no lwena muno ngena muntu aleno mphange no ngena munzila ko muntu atuka vulombele ko bankulu seba kuvana amonso wena mauntato matondo kwa yeno. Merci mingi, merci en tout cas
émission na biso ezokende vraiment na kosuka tokomi presque à la fin yo moto olingaka omona na misu réalité yango yo maître alobi epai na ye condition ezali te eza mpe kibonganga te azosenga epai ya bakoko na biso donc yo oza na basituation badifficulté bamakambo ebele maître apesi banimero na ye awa benga ye kala mingi te azoya Luanda na invitation ya leader Jetem Kaninda aokutana pe na notre cordon Georges Ntimba na Miss Girl Télévision na awa biso maître. Oui. Ubangisi ngai maître. Parce que makambo ou non mon te fo banga. Oui, ubangisi ngai. Omoni ndo gabimé. Pe nakamwe. Parce que ba makambo nyonso yo tozomona na misu na biso oyo mingi eza batricage. Sachez wana ngamo na simba ki yango pe na moni yango ba réalité yango esalami. Donc ya oloba ya makasi ezalité. Nazo pesa merci na mutu oyo ya mbibiso na katikati ya salle de fête oyo mama mo bokoli mama mo losako le boss moloshi muntu oyo abengi biso ya mbibiso na kati ya esika oyo maître malobano ya suka. Merci pour l'invitation na bino na équipe technique nyonso et en plus merci na ba onyo so balanda ngai bisika nyonso bazali oyo pe azana posa et élévation ya nefiski ya impression na ye azanango azana terrasse boutique bar vente ezate. Donc maître yo ozaka na besoin mona batu ba avancer. Batu ba avancer nga posa na za muto souffrir de. OK. On a terrasse bar ça des fêtes clientèle on a bossé nango so contenter mettre de là na on peut solution le basu kezali bandeko ata au lieu na 1500 pasteurs ozaki solution te zaya vokwa ko solution yena yebaki awa solution ezali oui c'est quoi mono soko yepa nanga chez gouvernement monstre wema unsato na kopesa yo nyonso za nango na nzaba ena ni mu condition ko ve za na condition te bokile ko bankulu monongena en 3 dulsulu bankulu kweto wande ko mia makasi OK bobenga mettre de là agosunga bino na nyonso obozali ngo posa c'est ça. OK merci beaucoup bandeko balandi tokomi na biso na suka yo olingo mona o biso to moni eza ya muke yo komona oyo yo komona penda donke ba mona ba lobani ba monambwa mafula kumbundu oyo eza mamonambo bafula kumbundu te oyo moni mbwa ekufela na mutema mais oyo ekokufela yo na mutema te. C'est pour cela ba numéro yangwana ba numéro na biso ezali na C ya télévision wana vous abonnez makasi na katikati ya télévision chaîne na biso Miss Girl Télévision pe merci na cordon Georges Ntimba esika yozolanda biso na kati ya Luanda merci mingi na batu nyonso balandaki biso deuxième version ya émission oyo ezali tobenga maître potokota na réalité mususu merci ciao.